bandeko tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya Océan du Congo Info na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino betika ite kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo mwalelo na maematali calendrier électoral o ezopesa mbutu na bayi politiko pe tokolobela oyo bobo besalo boyebi ete este babiso bozali na kimia te pe tokolobela lisusu Congo central akomi victime ndenge bomonaki kwa mutu bandundu eninganaki Congo central pe milelo ekomi kasi na yango maso matekali bokolanda yango na bolai bwa basango ndenge toyote na koloba ete tokofungola Océan du Congo Info ya mokolo mwalelo na maematali calendrier électoral bandeko ekondongo sekondongo soki tokozala monoko moko tolanda reportage ya Shadrach Makudi. Une date fixée, celle du 20 décembre 2023. Contre toute attente, la commission électorale accouche d'un calendrier. C'était un document qui nous faisait défaut, à son temps, parce que le calendrier a un caractère contraignant, ça s'impose à toutes les parties prenantes, tandis que la feuille de route n'en a pas. Cette annonce intervient alors que l'Est du pays fait face à un regain de violence. Ces dernières semaines, les rebelles du M23 se sont emparés de larges territoires dans le Nord Kivu. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les combats. D'abord, c'est une réponse à tous ceux qui pensaient à un moment qu'il y avait des doutes sur la volonté du gouvernement d'organiser les élections dans les délais. C'est un fait aujourd'hui qu'une partie de la République ploie sous des bruits des bottes, mais cela ne nous empêche pas de continuer à travailler. Mais l'instabilité sécuritaire n'est pas le seul obstacle à la tenue de ces élections. Le défi logistique est immense, d'autant que 4 scrutins doivent avoir lieu le même jour. En RDC, présidentielle et législative se déroulent concomitamment. Le 20 décembre 2023, les électeurs devront aussi choisir leurs députés provinciaux et des conseillers communaux. C'est un chaos que M. Kadima est en train de planifier parce que nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas comment Kadima prévoit seule l'autorité que les votes se déroulent le 20 décembre 2023, c'est-à-dire un mercredi, une journée ouvrable, alors que traditionnellement, c'est le dimanche que les Congolais votent. Autre sujet de litige, le vote de la diaspora. Il pourrait avoir lieu dans 5 pays, la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Mais c'est Kadima seul, certainement suite aux injonctions de l'Union sacrée, décide que les Congolais de la diaspora votent et choisir lui-même les pays qui vont participer au vote. Sur base de quoi? Des doutes enfin sur la capacité de l'État à financer ces élections. Dans les zones en proie au combat, du matériel électoral aurait été saccagé. À ce stade, le gouvernement assure s'être acquitté de 80% des frais nécessaires à la tenue du scrutin. Nabanzi totelema kaka mwa moke wana na maematali calendrier électoral kuna penza parti cher ya mwana mboka son excellence Adolphe Muzitu bobakisela ye fumumpa ye alobi akondima calendrier électoral wana te pamba te ekosala manalombango pe maponami eko zala malamu te wana atwitaki to ali kozela ye po etali na mobembo na mikili ya bapaya na bozongi boye. Magazine Océan du Congo Info eko kitabo ko kotuna ye pona nini po ete bango nyonso bazali bongo ba candidat président lokola ye aye bazali candidat aboyi calendrier oyo pona nini siko mapona makosalama to makosalama te to le kana lombango penza na matali insécurité bande kolanga kuna nde to kovanda to kozwa mwa tango molai pamba te ba province ba biso banso e ko bika malamu te kuna na este ezali kondongwa kasi to zono video ya politicien oyo nini akoyebisa ba congolais. Mais l'armée rwandaise n'a jamais quitté le Congo depuis 1996. Ils ont toujours été présents sous différentes formes. Les services de sécurité ou de renseignement rwandais à ces bureaux, jusqu'à récemment, dans le même bureau que l'ANR, à Goma et à Bukavu. C'est connu de tous. Un service de renseignement de notre pays qui vient s'installer
dans votre service de renseignement, eh bien, vous comprenez très bien que c'est une indépendance, une occupation. Je crois. Sango ya mawa likomeli biso pasi pe mawa na bomonoko ete moto monene soda ya mpiko oyo abundaka deuxième guerre mondiale na kombo ya Albert Kiungu ye wana auti kotika biso bino baso boyebi ete roi Philippe ayaka awa mpona kokorone kasi pasi pe mawa po ete République démocratique du Congo ereconnaîtraka bavaleur ya bato te kasi elingi kaka mabui oyo tobengi kaniaka kasi eske bakolela ye malamu po ete auti kotika biso tolanda na reportage ya Shadrack Makati. Tango ya pasi pe mawa awa na République démocratique du Congo mikolo eleki tolakisaka bino ndenge nini caporal oyo azalaka bongo victime na kati ya deuxième guerre mondiale atikalaki kaka ye moko na République démocratique du Congo kasi arrivé ya roi Philippe na molonga na ye bayaki bongo pona kokurone ye kaka ndenge bosali komona na bilili boye kasi oyo epesi pasi ezali que depuis mokolo ya vendredi papa Albert Kiungu abaki bona kotika biso yebake azali susu na bombo ite na yango tokosenga na bakonzi ya mboka oyeba nanu ya kolandela dossier na ye pe corps na ye alelama na lolenge bani po na honneur nyoso po toyebi awa makambo ya boyende République démocratique du Congo ba néglige kango kasi moto oyo azali ya ko négliger te po asali mingi awa na République démocratique du Congo vraiment to félicitaki ye déjà na makambo oyo asala po atikalaka ye moko awa na République démocratique du Congo kasi banomaki bongo caporal pe azalaki couronné botika ete molimo ya papa Albert Kiungu epema na kimia biso tolobi eyokani toleki na maimatali insécurité bino moko bomoni na Congo central milelo na milelo pe bomoni bilongi oyo ekotaki bakangi kasi tokima mbangu kuna na parti cher ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ezali bongo IDPS tata mokonzi ya République démocratique du Congo kuna ekondongo la sima ya ba nomination pasi pe makasi tozwa ba video ya ba kengeli IDPS bongo bazali komibenga to pe ba combattant nini ba koloba pona parti na bango na suite ya ba nomination kabuya l'homme puissant soki toza mona komoko tshela biso Gilles Moniere Blaise Lumbu penande kwa la mosusu et bon tozo sacré union sacrée c'est comme si union sacrée ya kipoke ba combattant batikala kaka na chômage endurci batikala kaka na pauvreté endurci eza la union sacrée yango moko na Grand Katanga même eza kaka batu ya sikande bazo diriger na 4 provinces ya Grand Katanga. Et ça, c'est comme si les combattants sont les IDPS, ils ont pouvoir de diriger l'Union sacrée. Lualaba, Moutiasika. Okende Tanganyika, Moutiasika. Okende Olomami, Moutiasika. Ozonga na Okatanga, Kakabatoasika. Toloba, Tetoko Kangabino. Aussi longtemps que Bisoto Zananzala, Biso va combattant. Tokotika bino ampete soki bokokanga biso botondisa biso na ba maloko tondimi chef de l'état lobaki maloko non se rotonde bokanga biso on va commencer à dénoncer jusqu'au bout parce que biso toza na nzalako ce n'est pas au nom de l'union sacrée que ba combattant ba kozala bazo nyokwama ba fiston kalenda ba jaguar ba elda ba tuebele ba bunda ba Doris Mutwale mais biso nyonso ndenge to bando bunda wana mutu moko te aza na musala malonga. Et ça va union sacrée. Okende bo union sacrée des ozua. Dis c'est quoi ça au juste? Ce qui m'a IDPS combattant à IDPS a commis à ta mois prochain à ya kotiango na gouvernorat na mairie soit na instance mususu. Bo chiffonner yango bo boîte yango na poubelle. Mais ce qui est ça mutu ya ba parti na bino bo zalaka ba to pe perdre ba to FCC wana bondimi yango. Bo kotisi bango na ba misala. Mandat est comme aussi là. Aucun combattant oiseau salazate. Toi, bah, tu n'as bino biso. Fachi beto, oyebi makambute. Na Grand Katanga, aucun combattant. O asa na considération en zate. Bango nyonso. Même poste misu so oiseau pesa ba combattant. Soit disant combattant moko ou mi balewana. Et ça poste eux mérité na ba combattant en ata. Et vous voulez qu'on partage le même langage avec vous.
Mais aussi longtemps que Togomo kende déjà na fin ya mandat. Tozaka ba chômeur. Toloba o toloba te. Tokomi ba mandia. Tokende ko mandia na bato pe perdre potolia. On dirait biso to bunda kite. On dirait biso toza bato vraiment to mérité te. Il faut que ceux qui ont mandié pas on peut perdre nde olie. So mandié te o koliate. Au nom de l'union sacrée. Babomi ba combattant na biso. Au nom de l'union sacrée to kungi ba combattant. Dit trop c'est trop. Bonjour peuple congolais, c'est nous sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple à UDPS, gardien du temple, il y a UDPS. Message nanga na yopesa na mokonza mboka direct. Ozui message vidéo tindelango mokonza mboka. Fatih Beton le plus beau d'Afrique mon président. Trop c'est trop mon président. Trop c'est trop. Mon président biso to bunda na mboka o. Biso ba tosali ke yozo a pouvoir. Mais mo pesi biso monnaie de singe. Monnaie de singe ba pesi biso na parti. Mais tant que nga sentinelle de la République, il faut na pesa message pas mon konzamboka. Mon konzamboka, mwana oyo, mwana oyo. Oya uchimboka sali ba fantika diembeli na mutuka. Mokonza mboka boyambiye. Mais biso batu topesa vie na biso. Biso batu ba viola biso na pouvoir oyo. Toza ne lokote monnaie de singe. Nanu tomona yote. Pote biso ba doléance na biso. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal, très mal. Ba nomination ngonyo te sili. Biso ba tobunda tobimite. Toboma nani. Mais to bunda na mboka o, to pesa bo jeunesse na biso na mboka o, po yo fanda leo na pouvoir. To sali tro na mboko mais to za lifuta te. Mokonza mboka. Eyo konine zole ka to sala nini biso ba combattant, po to koma bourreti ya boye. To sala nini na quartier toujours humiliation. Ba bunda eloko nini basala. Ba komo qualifier biso batu lokola papa palu. Tant qu'ils ont un premier ministre, ils sont en pouce. Mais ils sont en vélo, tous en côté. Mais ils ont critiqué tous les jours dans le quartier. Mais ils ont fait sa vie dans biso. To défendra Moukwa Tombolo Fatih Beton. To défendra Mboka na biso. To défendra parti na biso. Quelle monnaie de singe, Mokonza Mboka. Il faut une solution pour nos combattants. Il faut une solution pour nos président parlement debout. Tokoko ça va bourrer tite. Bourrer tongi ndako memi zelo memi ciment memi kayas et memi barre de fer 60 niveaux. Botiki bourrer pour la libanda. Ne biso ba combattant. Ba bourrer to. Ote ba ministre a UDPS. Ba ki parata ba combattant baza na misala te. Ba koma ko benga biso lokwa bambwa. Na yope Moukwa Tombolo Fatih Beton. Président na biso. Merci. Merci beaucoup na balandi nanga nyonso monde mobimba o balandaka Gilles Munyere. Bande ko nangai passe na mawa. Passe na mawa. Na kote la ki prison na biloko oyo. Zila yoka kate. Zila fingaka. Zila salaka boy. Na lobi no. E chance seke za mulumba atikaki boulangerie. Alobi boulangerie oyo mwana nyonso azoka lipa na ye. Chaque tongo lipa na ye bateli manteke belé. Lelo tozomona bato babundaki gera 40-45 to se retrouver te. Broueti, biso ba Broueti les parlementaires debout na loba boseki ngai bondimi na kota prison. Broueti tongi memi zelo. Broueti memi mabanga. Broueti memi ma barre de fer. Ezo benda kaka. Broueti memi zelo. Broueti tongi ndako mulai. Ndako a 58 niveaux. Bamusu azana sommet, bamusu na katikati, bamusu na se. Sikoyo ngai Broueti Gilles nazola la kalibanda. Nani akomema Broueti oyo apa kolangota rui. Nani akosunga Broueti oyo tozeli ba mandataire. Oh bisote.
batanga te tozali babourgmestre biso te sikoyo bokotia chef de localité ou bien chef de ville nzambe na ngai baambassadeur babimi bato nyonso babimi mokwa ntombolo yoka ngai nasengi na baprésident nyonso ya parlement debout Congo mobimba boya tosolola boya na invité mutu nyonso sauf rien boya tout autour ya président Jules tosolola l'heure est grave l'heure a sonné kabulukunga fokambila affaire kuluna bandeko na ngai wana tokima mbangu penza na commune ya Selembao wape pai bouclage esalamaki pour arrestation ya bakuluna tolanda na reportage ya Shadrack Maputi. bazalaki 300 kuluna oyo ndenge bozali komona awa na commune ya Selembao tozali kolakisa bino oyo wapi bouclage esalamaki koto vraiment esalamaki awa n'impacte pe idéologie na présence ya yemoko le général Silvano Kasongo bino moko bomona ba jeune oyo bapesa population pasi babaki bongo na kointerpeller bango lelo awa na commune ya Selembao boktu na ngai nini ya kokamwa ezali mingi oyo bazali awa bazali bongo ne ba tête oyo basalaka kuluna koto yo neti oyo na meshi ndeko na ya mwasi population bapesi pasi pe mawepa la polisi kasi lokola la polisi la kalisi likona liso baki koluka epai na bango boka lisolo babeti koko nani azali awa yoka réponse ya mwana mobali oyo pesa ezanga te tantini nazalaki awa kasi lokola polisi bakate ifale ba mwana miso babuka porte bakota na kati ba moni jeune garçon oyo na meshi ndeko na ya mwasi basimba boy me mwana mobali pesi pasi pe mawa bini moko bongo communication na bango totoni na matondi na mokonzi mboka nga osa ba sacrifice na biso eza loka mwana masali pona mituka na biso ezali premier lot commissaire chef de maison militaire na commissaire général baki eza premier lot eza bandeli musu koya oyo donc tokopesa ba commandant minere eza pour ba commandant te mituka wana ezali pona musala eza à disposition population. En tout cas, félicitations à la police makambo sali et monani na miso. Yo pe muto tika na makambo ya mabe. Yeba kia tu o soki bakangi yo oke biasa angenga ole vungule kuna omuna pasi. Biso tolobi eyokani. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a maman Esther Kadi Mankoba. Nazali présidente de l'association congolaise de coiffeurs section Matete. Comment on a vu nous awa na lemba uniforme to éviter ezani ba yimbo ba na bino awa na Océan du Congo info ezani. Bon comment on a biso awa biso toza ba coiffeur na ba coiffeuse. Toza ba coiffeur na ba coiffeuse ya Matete. Mais association nabiso eza association congolaise de coiffeurs au babengi akocoiffe en sigle. Donc eza akocoiffe association ya ba coiffeurs ya Matete. Ta balobi association congolaise de coiffeurs c'est que Congo mobimba. Soko yena lemba awa ba coiffeur a lemba bazali. Soko kena limité donc commune union so 24 communes à Kinshasa il y a de coiffeurs et de coiffeuses. Na libanda ya Kinshasa donc RDC biso nyonso mais sikoto ye awa ko sepela ko motiver bandeko na biso ya lemba o ba lembaki na bandeko mususu ba otala biso baza ba coiffeur na ba coiffeuse bakata basuki bana na association te baya ko s'adhérer na biso baya ko sangana na biso poto faire avancer musala parce que coiffure est un métier noble tel que tu es là c'est grâce à nous pour ça biso yo zate aux a désordre. Mais biso to robongso to repesa yo forme to salo ba beauté pose la o zali. Donc coiffeur aza moto ko sakandilate o bato ba sous-estimaka. Pona ko sabini ba dezo na musique ba ko sabini. Toza na Matete, siège na biso eza na Lokoro 7D. Soko ye wana olobi tozo luka maison étoile brillante okutanga wana mama présidente Nazali. O eza délégation juste eza ba membre ya comité. Po so tolobi to ya biso nyonso to kokate. Donc ils ont juste le comité, tous on a les conseillers Bossif Mbiaka, tous on a les conseillers Sam Zinga, tous on a les secrétaires Papa Romé, Mouyanika, tous on a protocole
pardon présidente mibale oyo tozobenga bango vague ya sika bango nde bazojouer nouvelle vague oyo bazojouer mpenza intérim ya mama na bango parce que nga naza présidente bango nde na formé donc bana mapasa na nga bango yo wana toza na papa Matutu na papa Norbert donc comité yango wana oyo eza vraiment fondé message moko bana sur lemba pe ou baza bacoiffeur na bacoiffeuse bazo na bolembo. Bon message pour na bana lemba na koloba ke ba mama na ba papa ya lemba ba coiffeur na ba coiffeuse nyonso ya lemba toye pa na bino na commune na bino pour na ko motiver bino parce que coiffure est un métier noble tant biso to longwe matete toye awa poto pesa bino courage eza kaka lemba te limité bandal ba nyonso o baza ba coiffeur na ba coiffeuse balinga musala wana parce que coiffure est un métier noble coiffure est un métier to koko sous-estimé na ngote omoni kande to bimi bien bo eza musala na biso ya maboko donc to bengi bango nyonso balamuka pote musala kende liboso et to kosala appel pe na ba konzi na biso ya mboka batala biso ke bamona musala tozo sala eza musala ya ko négliger parce que to mona kalelo ba komi ko valoriser mingi sur le plan politique na commerce. Les artistes, surtout qui na makambo ba artiste, to mona mingi ba musicien ba musicien ba chanteur na ba comédien. Oh nous sommes des artistes coiffeurs. Nas artistes ndo mona na dalaka fieta ba mbiaka na nde bazali donc musala la bango yango na professionnalisme vandi. Beauté. Non bongi so poso ko za salite madame Olingo te. Holanda. Donc naza fier nanga. Alors ba kondi ba yeba que ceux qui bazo kende ba réunion, bazo kende ba fête ba luka biso. Biso ba coiffeur na ba coiffeuse. Ceux qui maman numéro 1 maman Denise que j'ai sali en passant. Azo kende fête au lukanga coiffeuse. Ceux qui m'ont conduit na ngai ya mboka le président Félix que je sali en passant. Azo kende fête au lukanga coiffeuse to coiffeur. Donc coiffure est un métier noble. Ceux qui muta kufi avant ko ba bimisa ba ko luka coiffeur a soigner. Ceux qui zo kende obala ba ko luka coiffeur. Donc c'est un métier où il y a qu'on sous-estime mais les gens nous sous-estiment ba mona biso neti toza eloko te. Donc nazo senga na ba continuer so mboka ba mona biso bien akocoiffe eza association ya munene etambolisami na notre président national le président Pamphile Maela qui est en Europe je salue en passant. Donc on est ensemble, il y a pas de souci, ça c'est bana na yo ya matete nde ba sali esengo pona ko ça la visibilité ya ba coiffeur na ba coiffeuse. On est ensemble, il y a pas de souci. Akocoiffe oye. Akocoiffe oye. Akocoiffe oye. On est ensemble. tosili wana te awa pe na Océan du Congo info tolobaka na ntina ya nzoto ya moto po ete ata kotoka kolia malamu te mpasi ezali kasi tolinga kotalisa bino nini bafoye esalaka na nzoto ya moto kasi lelo toponelaki bino papai oyo nalingaka tolobaka paipai tolandaka bokebi nini paipai esalaka bongo na nzoto ya moto epesaka maladi ebikisaka tolanda.
tokoleka mpona kosukisa kasi biso tosukisaka bongo te. Question du jour ezalaka bilo baso boyebi. Question du jour ya mokolo mwa lelo ezali bazali kotuna fiançailles likambo litali yo fiançailles o fiancé nanga lopete balatinga ya fiançailles eumelaka ntango poni tolanda nini population barépondaki na micro ya Océan du Congo Info kasi na nzela ya Chantal Makodika. Ki fiancé ezaka likambo atante ki fiancé ezo dépendre makoki ya mutu oyo kosa ke mutu akoko bala mutu musu akoko bima fiancé calcul na eza ke dans 2 mois to 3 mois abala mais na makoki azala makoki tana ba possibilité te tant azala ba possibilité te e ko kumba yepe ba inane e ko kumba yepe ba 2 ans ba 10 ans pour na zuité mais kat na ye tango a fiancé mutu to mwasi ayebi ke na fiancé pour na bala mais na maboko na minute na za mbongo te siko yango na mona ka keza fiancé mususu ezaka ezo mema mabata ebele eza dur ya bongo donc eza bongo fiancé mususu ngana yebi ke ba bandi na ki fiancé na libala eza ki 3 mois na za témoin oculaire 3 mois donc bakutani boefi ke mobala azaki na mwa ba possibilité na ye e ko sala ke alingi mwasi wana makina ba mbale ekutani e umelaki temba moko basali makambo nyonso na 3 mois au moins sur place différence eza yango wana. Merci beaucoup mala fiancé papa ekoki kosala selon makoki ya mobali oyo aza na makoki akosala ki fiancé na ye na ndenge ekokeli makoki na ye mais na minute oyo tozotala bana ebele bazoshome bazokoka kobala te selon possibilité misala eza te mpo bana bazwa opportunité ya kobala mwana soki azwi fiancé aza na mosala te eloko nini akoki kosala c'est pour cela tozoluka te mboka na biso ekoma malamu bana bazwa opportunité ya kozwa misala soki mwana azosala mpo abala mwasi eza pasi te yango tozoloba na bino te bana ifo bosala effort po ete bondela makasi po ete mboka ezala malamu soki mboka ebongi bino mpe bosali nini bobongi makambo nyonso misala emonana bino mpe bozwa basi bobala bokoma mpe na bandako na bino bongo bajeune fille mosusu baorganaki fiancé mpona ye soara na 3 ans bajeune fille ebele barezonaka mpenza te mpo na jeune fille mpo na ye azali akutani kaka na mobali alingi kaka te lokola nakutani na mobali sikoyo nyonso esalama mais ayebi te nini mobali akoki ozala azomona lokola souffrance ayebi yango te mais bino faut kopesaka bajeune fille conseil soki okutani olobi te mama tala opportunité oyo ngai naza nango ekoki na nga kobala nano te fiançailles mosusu ezali kotala bizaleli ya mwasi kobala pamba te mwasi bizaleli omona mwasi na elongi omoni mwasi malamu mpona kitoko mais ntango okoma na mwasi na ndako ayebi korespecte baparent te ayebi korespecte ata yo mobali moke te wana aza mwasi ya kobala te mwasi bizaleli oyoka na baeglise bizaleli ya mwasi ata aza mabe mais soki aza na bizaleli malamu ata libota ya mobali bakolinga ye c'est ça qui fiançailles ça dépend pour ngai nakosala mwasi 6 mois pour yeba ezaleli mpe ayeba ya ngai soki moyen ezali na ndenge ya bozwi na ngai 6 mois après nakokende komona pame ya mwasi wana bongo sikoyo bandeko balobaka no kifiancé mpona bala ngai balangaka mbala moko tokutani lelo boye 2 mois 1 mois te wana ezokoze biso baproblème ebele na kati ya mabala mpona yebi comportement na yo te mpona kowela mpona watio na ndako lobilobi obalukeli ngai ekomi makambo mosusu alors fo nazala fo nalandela yo ndenge tokovivre na kati ya ndako soki nayebi yo libanda te na kati ya ndako ekozala mpasi conseil na osikuna biso bajeune bon conseil mpona bajeune ya lelo ifo fiançailles ya lelo fo sata mwasi mwa oyeba mwasi libanda ntango okota kati ya ndako mpo bozala mwa bamikakatano te soki libanda otiki oyeba ye te na kati ya ndako ekoma mindondo bafamille bavanda baparrain ama ebelebele eza mabe donc bomeka kovanda na basi ba 2 ans 3 ans soki mwasi azaka moto mabe akafise mabe na ye kaka soki mpe aza moto malamu komona pa a partir 6 mois 5 mois komonaka aza mwasi malamu eza te so asali 10 ans asali 20 ans nde ta otie na ndako akozala mwasi malamu non eza mpe mpona mbongo te ekomi eloko mosusu bolingo eza ezaleli libala ezalaka mpona comportement ya mwasi libala eza mpona ezaleli ya mwasi libala eza te ko mpona kitoko mpona elongi non donc tomeka koyebaka mwasi ntango aza libanda ndeni bozotambola mpo kotambola okóma na ndako mbebe ezalaka totie litono na magazine Océan
di Congo info ya mokolo mwa lelo kasi tokoki koleka bongo te sans pour autant topesa balandi minene ya magazine Océan du Congo info mbote wana moni bongo papa na ngai Alfred na mama Clarisse na mboka ya lipasa na ngai ino ya CNT live wana na PCP prompt rétablissement na papa Mikaele pe na mama na ngai missionnaire mama Odette la chabienne nzambe abatela bino joli na mama na Suisse pe na bino banso o bozali bisika nyonso kilame ozali kolanda biso pe na Allemagne bisika la chabienne azali pe Daniel Ngenda pe Zola pe bino banso tosunga Congo po ete Congo soki totiki yango boye na bombeli bino te tokozanga mboka po esengeli bakanza nde babondela Congo bongo to bongo te mpo na nga nalobi eza bongo nalimwa to na panzala kabuya lomposa sakana nango